Nous sommes le présent, mais surtout l'avenir de cette nation. Le Congo, c'est notre bien commun le plus précieux. Et son avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. Nous sommes le plus beau visage du Congo. Avec l'amour dans nos cœurs, avançons vers un même but. Nous sommes tous Congolais parce que le Congo vit en nous. Au-delà de nos clivages et de toutes nos différences, laissons brûler la flamme de l'amour, de l'espoir, de l'unité et de la fraternité. Croire et vouloir, s'aimer et se supporter. Nous sommes tous Congolais. Parce que demain est un autre jour, un autre combat. Fils et filles du Congo, aimant et protégeant ce patrimoine de nos aïeux. Congolaises et Congolais, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bomoko. 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 One love. Bomoko. 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 Des libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas... il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Tozala Olympia bitumbe bazi bitumbe zalia wa bakombata eze koyinda atozala Olympia kazo pete banda kanyi wa bakanyi eze koyinda petit benga wa petit wa bete benga eze le mukanga adiba kangaye loya yeyo tokangi munoko na tele farafa aiza eza koyinda Olympia zote filmeti bakangi ati kombata ozosambwa ola busha kozwango ofingaki ngai wapi banani wana benga bango benga ipo benga bango kate lambati yozowumise Wanda. Anti, c'est les hommes. Filmez. Non, je ne vais pas, je l'attrape. On l'a attrapé. Il m'a insulté à l'internet. Il m'a insulté. Madame, appelle-moi la police. Ok, la police, la police. Babou, n'a pas qu'à m'y mettre. Caraye, quatre chemises. Quatre chemises. Mais qui ou a pivoqué tu as zawad. Appelle-moi la police, ce sont des hommes. Oh. Viens. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Appelle-moi la police. Numéro à bango za bango te. Pesa numéro na benga, pesa te. Babe Masombo, atanga ti combattant. Atanga ti combattant kakaye. Olympia. Yo, voilà.
Bunda zonga wa kanga ye keba ba tuta keba ba tuta eh tata mukola kimi keba yeyo Yaga. Ça va pas. Nous avons quoi? Tu l'auras qui dit Robert Tabango. Robert Tabango. Non, on n'a rien fait, madame. Mais laissez-le, c'est bon. Non, c'est pas bon, il fait ci. Et il dit. On va déjà contrôler petit boya, boya. Gaga, on est bien. Votre territoire est contrôlé. On contrôle le territoire. Je suis ici. Boya. Anti-combattant. On contrôle le territoire. Il a essayé de jouer avec le peuple congolais. Voilà. Il faut voir. On te contrôle. Tata Mukola, alani là-bas. Allez bien, Betabino. Allez bien, avec un populaire du tout. Ici, c'est Paris. Vous allez voir les 15. Olympia. La rue ne tombera jamais. Jamais. Ça territoire imbécile. Les 15 Tozali, Waza Tembaya, les 15 Tozali. Breaking news, André qui est à Manchester, on a Sentinel TV. Vous allez voir avec le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30, Nabasangwa Congo. Basango nini ezole kana Congo lelo parce que Basangwa Congo sa spécialité na biso, vous allez vous brancher dans Sentinel TV et si cap to traiter ba nouvelle à Congo, et si cap to traiter ba problème spirituel, et si ka wa pito ka kopesa enseignement, pe ba révélation à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, vous allez bongo on dirait que il y a breaking news. Basango ya Congo lelo na tongo eza li ya kuyinda Kabila zolenga kinga kati bazolenga Congo mobimbe zolenga armée mobimbe zolenga malgré Kabila alongoli ba militaire akomisi bango bakonzi ya la police po alinga bana massacre na ye po alinga bana aventure un avion Hercule C-130 de la Royal Air Force britannique en provenance de Nairobi s'est posé ce matin en urgence à Goma avec des militaires et lourdement armés. Cet avion est cerné par les gardes rwandais de Hippolyte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maramuni Ozolika Congo. Pourquoi avion yaba britannique et Okita na Goma? Est-ce que ezali début à débarquement? Est-ce que ezali début à Kobengana Kabila? Entre-temps, na Kinshasa, Kabila a banni déjà état d'urgence, a changé ba Rwandais nyon solomoni bango na bokonzi na la police a tie ba Congolais. Et Congolais ngo colonel Kasongo aza muluba. Soko yebi colonel Kasongo te ezali oyo a nani matata oyo nani Sami badi banga beta ki mbata le ba no wele la ba jeep. Muluba abeti mununga munuba mbata. Ba tie ye wana parce que boyebi bien que tozo kende na mois d'août. Dans le mois d'août, né mon enseigne, où a joué G à Kabila, a lancé mot d'ordre que Batbako Bima le 7 août pour Babengana Kabila. Or, tu y bien que ça va G à Kabila, n'a pas que Kabila a zaloko la démon a lukaka bofongo la porte. Loko la a tié désordre na Est à Congo, a tié na l'Ede Kassai avec plus de 80 fausses communes. Il y a dans chaque fosse commune, il y a au moins 400 personnes. Ndenge ko ezalaki ya maluku. Siko sala fois 80, il y a combien? Il y a au moins plus de 6000 personnes au babomi qu'on a voire même plus. Alors ne monanse mais sikoyo azo fongole la Kabila porte ya Congo central. Qui dit Congo central voit aussi Kinshasa. Donc dans mois d'août, il y a ko yinda parce que ne monanse mais o yazumbo Kabila azo jouer G.
que bakobima le 7 août pour babengana Kabila. Mais na côté ya opposition balembele soki pe basi baliaki mbongo soki nini olie ba récupérer action oyo ya le 7 août olie ne mwanaseme abima po abomisa bato bango ba récupérer yango ba bima nane mwanaseme na vre opposition babengana Kabila bango bavandi bazozela le 31. Bien aimé na Burkina Faso président babengana ki atikalaki na une année ya mandat. Kabila aza criminel, ce n'est pas un Congolais. Binomo bolandi ne bandeli ya information mindele bango bazo pesa information comment Kabila est na Congo. Alors opposition en solo il fallait na place basali ba discours il fallait ba mobiliser bato sikoyo pour ba casser les mwananse mo ya bomisa bato mais comme journée moko oyo bato tout ba bima ba benga na Kabila mais eza mawa mingi opposition na biso bazo sala eloko moko te ba vandi na bango. Alors Kabila alongoli Bisengimana chef ya la police alongoli ba vrai Congolais atie ba Rwandais alongoli ba vrai Congolais alongoli ba vrai Rwandais atie ba Congolais voici misa bango touché tango akoboma le 7 août alobaki eza ba Congolais ba basali yango donc totelemela likambo oyo e kokosala mate pe lisusu bokeba ba criminel rwandais oyo baza bongo na kati armée bayokani ke bakobanda koboma na opposant na ba journaliste baza côté opposant surtout ba Daniel Safu ba wana nyonso surtout baleka na TV o baza opposant o bakumisaka po eza bato nso ba opposant te mais bazali ba fanatique ya Moïse Katumbi bazwi mbongo ya Moïse Katumbi bazo ba pona contre Moïse Katumbi. Alors bato ebele foye baba o baza opposant ba o baza ya Moïse Katumbi ba koboma bango te parce que Moïse Katumbi na Kabila ba ndenge moko basala ka na bango ya mozo mona bazo critiquer Kabila bino zo ba risque et pourtant baza bato baza protégé par le gouvernement pour bato na fo ba distraire bino ko pesa bango confiance et pourtant bango bazo futama pe baza bato ya Kabila lisusu ba journaliste ba musicien opposition ba ko banda ko bomaka bino moko po ba kosa ke bato ya ne mwanasemi bato bazo salango ne mwanasemi so azaki vrai patriote l'air bato ba bimi les 15 et non les 14 juillet bake ko boma mwana mwasi oyo azali bongo mukonzi ya Zanu batia ngo na kombo ane mwanasemi ese boyoki demanti soki azalaki vrai compatriote soki azalaki vrai patriote soki azalaki vrai combattant mutu alingi libérer mboka alinga sa déclaration bi bato wana baye ko boma toyebi bango te baza na biso te. Mais ne mwanasema avandi kimia ko bafutie mbongo a créer zizani wana. Or mwana mwasi oyo akufi azali mongo azali mutu a PPRD siko ane azoko sabino ke non babomiye eza zoé po aboyaki kopesa place na banibane baya kotonga na Zanu bande konanga mutu a PPRD akoki kopimela Kabila eloko te e zoé Kabila ndinga zawana ateka balupango abotola kisa Sakomi ndako Zoé Kabila ateka atene azaki na posa ni ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ni ya bourgmestre Zoé Kabila soza na posa espace na Zando po apesa ba libanais mwana mwasi wana te muto hotel melemo e pa mwasi wana pe boya te réalité ezali boye mwasi ya Kabila ya rwandaise ayoki sango ke Kabila ko bobima na mwana mwasi wana yango oyebi ke basi na biso ba mongo bazaka kitoko na mboko na mokilio basi kitoko lokwa ba mongo na mona te bolimisa nga vraiment la réalité puis bangala soki batu ba yaki lokwa bangala me mokili yaki me mongala boswa ya lelo lobi boyoka ni bosolo mongala akagela ka mutu kanda te félicitations na bangala ba beau frère nanga félicitations donc mwana mwasi wana mongo alangwisi Kabila yango mwasi ya Kabila ya rwandaise Olive Lembe daye amona na ngati toyebite akufa azana bomoi azana sida aza soki na cancer toyebite toza pe na tina nete parce que azo jouer ta rôle mon côté puisque yena Kabila libulu moko. Alors mwana mwasi oyo ya rwandaise mwana rugeur yende mutu atindi Zoé akolele pa Zoé alobi mutu wana alangwisi mobile nanga mukolo azola na ndako te boyeba ke Zoé aza criminel aza plus criminel que Kabila akei ko boma mwana mwasi wana botala bien bato wana bakendeki direction na bango ezalaki te baboma bato nso ezalaki kaka mwana mwasi wana bakosa te ke ezali bongo ba compte à rendre ba on a Zoé
ou makambo mbongo ou makambo ya mabele ou makambo ba libanais non ezali mwasi ya kabila ya rwandaise mutu asilani na mbanda na ye parce que mutu wana za mutu a PPD bata PPD ba ona bango basona ngate ba bundaka te ba coopéra très bien donc toke ba place wana lisusu Noëlla Madinga ba combattant na monde entier bokanga kombo bien mwana mwasi oyo mobali na uti okufa ya même pas un mois asali matanga mobali te il semblerait que yem taboma mobali po atika na lupangu et à se permettre à l'égal à ça la Twitter à l'obake ba combattant boza ba aventurier d'ailleurs bozo représenter le côté boyebi adresse à Kabila ba $100 na bino botina esa elo monter Noëlla Madinga lokola yozo sipote Kabila eke omongi biso ba combattant to mitu epola yo l'équipe biso na mayelo l'équipe biso na kitoko l'équipe biso na kisi yango bomisa mobali na yo mobali oyo yo moko tata bana no akufi oyo ki ata mawate olongoli ata pilité mbala moko okoma déjà ba copine passagère ya ba Kamere ya ba Zakari ya ba député ya ba kozina Kabila pe paré pe asa abima bima na yo donc yango yo zo kotela ye conseil na kopesa o Noëlla Madinga kanga ka valise na yo mukolo Kabila bokima okota na délégation wana kotikala te na bondeli yo Noëlla Madinga kotikala te Kabila lera zo kima na Kigali yo pe kene na ye parce que soki yo tikali na Kinshasa nous allons te faire payer trop cher tourna ndekono mwasi oya présentaka Caribou variété akoyebisa yo ba combattant ba bana na kata ba combattant ba pasteur ba ali ba docteur ba ali ba intellectuel ba ali ba voyou ba ali ba zoba ba ali ba ndoki ba ali ba diamber pe ba ali biso tuto sangana tozana dénominateur commun ezali ko libérer mboka pe ko stopper bozo ba sa Kabila alors yo lokolo moni ke makambo yo bazo sala na Congo bazo violer ba congolaise bazo boma bango bazo kata bango za malamu ticket de retour à l'espérité ça ba Rwandais wana ba kotela yo ba violer yo ba boma yo ba kata yo pe comme ça totala soko za neni d'ailleurs de toute façon soki ba Rwandais ba raté yo biso ba combattant to raté yo comment koza naïf boy comment koza la bête boy to yebi ke olinga kisi to yebi koza muté mabe to yebi koza trop méchante malgré ze longito malgré mobala balaki yo apesi yo nyonso o hésiter te ko bomaye potika na lupango o hésiter te que mobali akufi osala ata pili te bandi obima déjà na mobali mususu o hésiter te koyoka soni ya kosala ba émission pour toza na pili oyo baloba bisalela olela ta mobali te mobali akufi ovanda ta na mabele te osala ta matanga te yo se lancer ba moko tikete yo na ba fille autour bosala ba émission bozo critiquer ba combattant bozo finga ba combattant ba Rwandais ba s'occuper na bino ba sala bino o ba sala ba milliers ba sa ba congolais comme ça total la bino so bosuka parce que il faut ça zoba lokola yo Noëlla pour le ba que non ba combattant d'ailleurs ba $100 donc biso ba $100 ototindaka on en a marre parce que l'état de droit faut ça là l'état faut s'occuper na bato afutaka bato ça ce que l'état za ko futa bato ce que l'état azalaki ko s'occuper na ba charge na ye na musana na l'état mais biso totindaka ba western était d'ailleurs totindi mbongo ko leka budget à Congo tu dois nous respecter biso bato bali saka biso bato kundaka biso bato tindaka biloko nyonso na mituka na bilamba yo zolata alors toi tu représentes quoi alors Noëlla Madinga arrange-toi na kati ya cortège à Kabila mukolo kokima yo zangate mais je crains fort qu'avant Kabila kima yo ba Rwandais kaka ba Rwandais ozokotela ba kofuta o monnaie de singe pour lapa oyebake cause na biso za noble cause na biso za noble cause na biso za noble tola nana waze kwa tola nana Koffi Olomide menga yo moninga za patriote makambo tolobi to toucher ka ngo bongo sala ko okipete oleki makambo kana biso Congo na to ba ke Congo se doit ba pour le moteur mabe congolais alingi Congo te alingi pe congolais te il faut pas mutu asala a réussir soka bani a faut pas fungolo ba dossier mabe problème à Congo yango wana jalousie na bete une histoire moko Satan bota mona na ye apesi comme ndoki ndoki yango place na likolo ezate akwena se amoni ba mumbi akena ba boîte na butu amoni moko ya vrai o bangenga kawana azuye
Aïe na mbongo jourang. À l'élève na fort. Na tongo suka tuni yo komono nande. Abina komo na moyibi mari. O photo bota kaka. Maria moyibi alu ndoki. Yo bota nanga oui. Ba epe ba boti. Mwana bonga bote na bimi na mukili. Ba pese komo lokuta. Si vous m'en avez botamaki na maternité maman yemo. Automatiquement une nationalité congolaise. Il faut tout ça l'effort pour assassiner le Kouta. Na Moïbi, na Ndoki. D'habitude, nous avons na Angola. Na moni amour ya mboka. C'est-à-dire na Angola, ba au kabelo $300,000 boy na bar. Na mutu. Il faut que la cara bien, que la bien. Au moins, il va créer moi théorie ba combattant. Na le bango toujours ba combattant, boloba ba combattant na ndenge moya mabe, ba congolais, ba na colère pour makambo ba omona. Bago se pelate que bana bavanda na école na mabele. Bago se pelate que muta sala accident makili zo tanga na Congo, docteur aboya ko soigner pour ba futa ga été. Avant soigner mutu faut ba futa yi. Ba na raison. Bo pisa bango tambo yo kabango. Na lobaka kake ba combattant balinga te raison na bango et be baloko ya kuro koko on a beta li solo, c'est-à-dire tant que comme que il faut beta mutu ko kale mutu na ndesiko mabe mais baza na raison kuro koko mona ni moko kaka bota après 50 ans azako bota tazimo na moko mona mo bagarre bi na mboka na bango muta kufaka moko mona ya kuro koko mona kuro koko banda ko lela abandi ko lela mboka meyiki mawa kuro koko mona nika moko zona pasi amati likola nzeta zolela kaka amati likola toiture tongo midi pour batbala laté batutu babayaye ekomaki dérangement et aloko ba combattant kana bango ekoma lokoya ya kuro koko tipo baza ba congolais bana droit ba mona pasi ke Angola lelo le Congo ke Rwanda gagna léopard ngana sepela te na likambo wana ba makameze belé ke mutu moko boy batia wana na banque a préféré yi moko za la riche za la bien. Les Congolais belé va souffrir, va liagate. Donc, on a raison, mais tombe à côté violence, tombe à côté agressivité, on est mabé. Now le bango na Congo mikili. On a d'accord que ma combat le baza vrai, y a un peu na lobby awa. Bago se plate que moko ya Kofi Olomide Quadracora, patron ba mewe ba Miss Afrique tout. Studio est à la raté. Salle de spectacle à mon les on a une salle de spectacle na Osho yara 5/5 il y a moins 800 places dans une mois idée à Olympia na tiens on a katikuna bago se pela na moté bago se pela que interdiction batu ba raté na mboka lokola Congo to na besoin batu pour mboka kenda c'est-à-dire ba Kenya on a pour kenda to za visa te soki ba pied mais biso les visas les plus compliqués du monde les visas à Congo est-ce que ça maïe les to za buzoba ba conseiller mon continent biso ba boulaka comment. Comment voulez-vous douanier oye alors bano ka pesa ngaka yanga leka na yo akufuyo tsali conscience amour mboka ezalité do bande ko na biso na ba congolais ba benga ba combattants baza na raison mais na senga na bango violence résolve carrière basa la système ya Mandela basa la système ya Mandela dialogue kaka masolo bazi na ka toujours li solo ko salama voilà on va la dire na ngolo ba ngwana bakombo na ngani nyango te message pas bande ko nga bato les occupés bato musu bakoma 3 jours aye na ye babubuli kondi bubuli ondela bazali banda te déjà kana mutema hôtel banda koma bato bazawana ezaka ka bon le musu na bakombi ba voiture banine ko kite bana mura mboka na bango esprit ali awa babilo kana ba diaspora ba faux combo. Vous comprenez français jamais au bien en français dans la Gabo diaspora jamais au quand même un américain zo ba américain ba gana Afghanistan ba diaspora ba bilo na photo longa ba complexe on azaka congolais point azana mobe mazo luka c'est normal donc honorable Cindy abimisi borna ye moi single na iba yo comme ça bora liboso ba jijan lo la première œuvre premier pas bébé azonguluma
na pesa bango na pesa congolais ba boulé na ndenga mabi azali libertinité azate ke net ba mususu wana ki gauche droite te azali encadré ali artiste géré il faut pas comprendre yango une fois pour toutes et ça te que a outra quelque part ayo sala cd na non azamuta musala ya quartier la tête dans salaire na patron na Kofi Olomide donc asali la petite opportunité o ba patron belé ba ko pesa na ba sindi ya orchestre ba petit belé ba imba ba leader bambula na bambula basala ka mo ba voko baza pe ko mériter que jour musu pe patron boulé que non moi no pas imbelinga trop na consacrer pe temps tout ça la pe single pona ya moi single kaka baze belé bazolela ba petit on a eu bango pe bango ba biki a vient biso ko da kanisi biso baze belé orchestre et tout kaka leader kaka ba tout balati noir ye pembe je me soupe bani au salut moi Cindy et puis ba musicien chrétien baza ba musicien ndoki na nene oso ka musicien chrétien fuli muto balaga na groupe à 200 bato na siba bala si ba femme bato ma puta milai ba nina ye moka mona ba petelo kwa kofi ba nini baba ndoki soki Cindy a continuer na monde wana ndebiso tutozanga itilelo pone na zolo baboy ba Cindy muso baza sima ba type wana ba imaka bien le muso kolega pe Cindy le cœur to eba bango comment baza na sens mo égoïsme na mona te na tuni yo question sur ka ke pasteur boya binisa boy kaka bango mongo sir bango moko ba komi sous la système batala ko mikolo photo timbela bango na ba Côte d'Ivoire bazate na Nigeria bazate ça dit mais ça bonga na we manzembo religieuse na sina yemba sauf qui peut yawe balingo yawe mokili zanda kona yo batu ba biango ba devoir tout ba velu tumba kobele nzimba imba pona nzambe eza kaka tiko lo bakaki no yo manusaka ba bumbi ankolo no nzimba azobate nzambe so mbika moko ato yembite kutuka na kati ya motema no yebi déjà ki wana mwana nga oya biso ko bifuko buka kolela ngolar po batu wana ezande commerce photo timbela bango mutu moko taza mwana satana mokilo biso tutu abana nzambe mais ko sala ngo mbongo te sous inspiration ye oyembi olamuki na tongo fukami okumisi nkolo epi oke bilanga oke musala oke libanga osukola basani ko lave voiture musala musala ko tonga bilamba ko repasser tout wana zaka musala il faut to sala nde musala il faut ele kamaka mbona ya kini Congo ya avancer likamngana nango pena pasi eza Congo tozozonga sima na buzoma na mboka lokola Rwanda et comme monela biso eza mawa eza pasi ba ivoirien ba komoloba bon ba ivoirien petit ka baloba na bango quadre ya supoto te il faut baloba nani ngo mto remplacer place quadre la ki ngama la sabango zénith ba mère wana Gabon comme betana zénith biso komika ya kotanga moko eza mawa trop yango na osenga bana Congo na oyoka jour mususu bosali marche expliquer femme wana ki butika Kofi a salarié ba petite wana ba kwa ba vanda ba wana mikili ba profiter na ba sécurité sociale na ofele peut-être ba ya comprendre ezakaka elo ono se na tana on na ba ki totika la tana temps. Welcome back na breaking news donc baki Noela madinga combattant nyonso place ali place to okuta na Noela madinga sambisaye azwa lumbe po lapa ko sakana na komba parce que bit na biso pe combat na biso ezali bongo noble donc to bakete soki tozalaki na opposition makasi il fallait ba récupérer action ya nemona nsemi pour to sela na Kabila kolobaki to sela Kabila ti le 31 décembre ezali déjà glissement ezali bien te parce que na Burkina Faso to sela ki amote Kabila alongoli bisengemani na ba Rwandais pour te alingi abanda kobuma pe atia na moto ba Congolais do asimsa ba Congolais touche Mozitu asalaki 5 ans comme premier ministre na Congo Mutabandum aza cousin nanga Mozitu abongisa Gungu te Mozitu atonga école na Gungu te Mozitu atsalata autoroute te na Gungu Matata Mponyo quand même atongisi école atongisi hôpital na mboka na ye na mbongo ya yibi na Congo mais Mozitu à part bandako o ya yibaki oya tongaki Mozitu tovanda na poto bakanga mwasi na plus de $100,000 na ba 100,000 azali na $100,000 100,000 euros na 100,000 livres na poche ya ba sac na ye bakanga ye et Mozitu atonga ni école ni hôpital ni place à kola place à botama ni place oyo mboka na ye et Gungu etikala kaka Gungu
Mais Moïse tout azo se permettre azo so aller luxe à kolobake biso ba congolais il faut to kende na troisième dialogue. Alors ce qui va dialogue wana za malamu to senga na muzitu aza mwasi na ye azo bana na ye na ba neve na ye na ba ndekone ya ba pende ba kende ko sala dialogue na ba Rwandais total. Mais aye bango lumbe oyo arataki na Bruxelles prochainement to rater te pe to zoye. Donc ezaki ba samwa Congo lelo eza vraiment koyinda ezali grave parce que Hercule C-130 il y a Royal Force anglaise et qui na Goma et puis si panique to éviter kosuka ndenge nini est-ce que débarquement est bandit est-ce que les jours les plus longs ya Kabila est bandit mais il que Kabila biliaki dikoki to moni lisusu ba jeunesse ya PPRD ba sangani bazo senga Kabila asala référendum. Bon, on a évité dans le cas congolais et la jeunesse surtout sont des Congolais. N'a tout la jeunesse surtout arrive mova sakani. Est-ce que bino ba jeune wana bozata na deux pantalons pamba, deux pantalons ya bien, na deux sapatos bien. Bon, na lo ngona kutu deux pantalons na deux sapatos. Est-ce que bozata na deux maillots de corps ba singlet bien. Ndeko nanga. Au botami au coli au commis na plus de 30 ans aux arana ndaku na bino ozanga chambre yo na ola chambre yo moko te o matela pamba za lix et na pembeni na yo bazo boma bazo critiquer bazo ko détruire bateau ba fausse commune partout tous en a plus de 80 fausses communes il y a 4 fausses communes chaque fausse na 80 fausses communes chaque fausse commune ils ont au moins 400 corps ça la calcul au moins il y a plus de 6000 personnes au bakufi na de Kasai. Ce que yo batu tout ba ebike mboka eza occupé likolo ba sombeli yo masanga likolo ba pesi yo soki 100 francs soki 1000 francs ozo senga référendum. Est-ce que ça maïl de l'autre côté aller à Tundu oyo aiba oyo aboma jekamini bangona Moïse Katumbi lelo ba nommé PDG ya SNEL to yebite SNEL déjà mbongo nyonso tout ekendaka Rwanda SNEL déjà epesaka courante boye botia susu muyibi lokola leka atundu to éviter résultats zani nyonso wana ba futiye récompense ndenga fingaki ndenga sa parce que na Congo pozwa poste ou oyibi ou obomi ou ofingi sima ba pesi au poste. Alors bino ba congolais tokeba congolais ba ivoirien ba bomeli biso papa oyo ba ivoirien ba koti sikopo ba détruire combat ya Congo na mboka Congo pe bazolo bake biso ba congolais to into détruire culture na biso na ina rappeler bino ke culture ya Congo ezaka musique te culture ya Congo eza elobeli na biso lingala eza culture na biso. Il était comment King Kestere Menea mutu wa zamani papa Wemba Nyarka, Batikela Biso, il était comment? Bien rasé, bien parfumé, na ba griffe atalo, na telemaïka, na loba écoute rien. Même tout comme ba pasteur, mais scatel ni tsangarati. Donc ça, idéologie à ba congolais. Toujours prêt à porter, toujours une voix ta culture na biso. Ba dessin, culture na biso. Musique na biso, culture na biso. Ba bunda, ba minganja ba pende. Ezali culture na biso elobelela teli combat ezali modèle à mboka na biso nde ezali kwa loba modèle à mboka na biso. Siko bino bozo kanisa culture congolaise ezali la musique non. Culture congolaise ezali qui combattait sa culture congolaise. Kola eza culture elobeleza culture ndenge ba betaki mutu na ngai ben lobobo eza culture ba congolais ndenge babe ma sombo ezali kwa taka eza ndenge ba congolais lolenge la biso eza culture na biso kotonga ko critiquer mitema mabe so mutu asali kontene batutu basiliki eza culture na biso balinga omona mutu abongate eza culture na biso eza ndengwana eza ndenge tovandaka kotongana koyinana ko critiquer bakuba eza culture na biso lingala ekomi koloba mafrika mo eza culture na biso. Alors soki yo bani koloba culture eza ka musique ça dit faut zonga na bande de l'école et puis ba ivoirien ba boma papa Wemba na miso makasi siko ba koti suna masolo na biso et pourtant biso to supportaki bango
Tango Ouattara aye ko benga na Gbagbo, biso to sipota Gbagbo et puis to sipota ba Ivoirien. Alors soki ba Ivoirien ba stopper te to s'occuper na bango ba kokota na groupe ya ba Rwandais. Ba Rwandais déjà ba na problème bazo ba te après ma solo ba na ba Congolais ba aussi la ndeni. Alors to lingate ezala pe ndenge moko na bato na biso ya ba Ivoirien. Donc boke ba na ba Ivoirien parce que ba leki na nzela Ivoirien po baya ko tia désordre baya ko meka ba Congolais. Pourtant jour wana so ba Congolais to se déchaîner quitté concert ngai beta parce que concert va ezaki politisé ba ngai bomba bomba combat na mwana moko sukola na noté mwana moko ebola tate mwana moko pe na musique ya kitoko te héritier siko fois zonga Kinshasa ye moko akende ko recruter ba joueur ba musicien mususu abandana ko beta na ba kermesse nde ba ninga ne ba beta na ba kermesse akende ko beta na ba Lubumbashi na Bangola asokola bien ndenge manda chante alobaki akoma mobali sima ko ya ko beta na poto mukolo biso toli na niveau na ye ko beta na poto za soni parce que na asokwami te et puis aiza na répertoire te ya ona tuna ibino bat lokola ba tabule ba beta ba Zénith ba Olympia 12 jours successifs King Kester Menea ba musicien mususu boyebi ba kombo ba Papa Wemba ba betango siko tozwa ba Olympia Papa Wemba ba Kester ya ba tabule toke no comparer na petit lokola wakanambe ona na sokolité. Donc félicitations, coup de chapeau na Congolais surtout et merci na ba Congolais surtout bozo continuer ko lumbeliser batonyo surtout oyo ba zalaki contre biso. En tout cas boye bango ke mutu ko la grâce mbizi so bozuye bo corriger copieusement pour lapa na makambo ya ba Congolais. D'ailleurs félicitations na symbiose ya tous les deux combats ya Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Grâce mbisi kutu ba Congolais à Brazzaville ba lemba ba bwakaye. Na yite pourquoi ba Congolais à Kinshasa to yambaka makambo mabe. To mbaka ba to mabe. Donc ezaki breaking news lelo eza kuyinda Kabila a longoli bisengemana na Kanyama a tie sikoyo Kasongo a remplacer un muluba par muluba pour se touche parce que à côté une étape ya kobo. Mais Bissakoli et Ali était 4e président à vous à l'étranger, à Robomba Congolais, mais sous Kalango, Congolais de Barobobaye. Breaking news! J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Rendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il pille. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train, littéralement, de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Et je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement,
Le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, sous la colonisation. Il se poursuit légalement avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent, mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez, c'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, un tiers va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport, et enfin, un tiers va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Alors, on va parler d'un autre dossier. Je vais vous montrer une photo. Oui. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. Peuple congolais, Mobeko Oyo. Ezali lelo awa na palais du peuple. Ezali po Kabila avant d'alibela na pouvoir. Lokola bakoki yango na constitution te, balingi bati yango na kati ya Mobeko po ekanga biso recensement. Recensement engelo banini. Mwana botami lelo batiye. Oya kufilobi batiye. Est-ce que Congo si après 3 ans, 4 ans, ezali lokuta. Donc balingi Kabila avant d'avoir 30 ans pour avoir le recensement et silité. Botelema. Leur yango yango. Yami balé. Peuple congolais, voyez que mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme alinga kapé bana ya kisasate, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Yo mona wapi pouvoir o ya yo. Contribution ya yo po esomba masasi wana e bana kobeta yo na nzoto. Boye bayango ke tozana moini pe monguna ya république comme Kabila na équipe na ya majorité bavandi awa. Boye bayango ke sobo télémité to continue boumbu pendant 30 ans. Merci. Ça c'est dit. Merci beaucoup.